mona ça to banana basi. To ça va c'est pas thank you. Mona ça to banana basi. To ça va c'est pas Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, Kola Pesaki initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année que nous avons Ophelina Jésus et mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na Bilili. Et bazo benga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisika Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka
par rapport à certaines réalités aux passées na mboka nde nazosenga bandeko nyonso bavrai patriote nyonso tosunga bana oyo bazokufela baparent na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage naza juste simple individu oyo nzambe apesi mosala ya kobokola bana et soki ngai un simple individu nazwi capacité ya kosunga bana oyo combien plus fort l'état nde nasengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga baofele ya Jésus mon papa Goma contacter biso na numéro bozomona numéro na biso eza plus 243 89 72 32 229 tozela lisungi ya bato nyonso mpona bana oyo baza na Goma précisément mpe baoyo baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. tosalela mboka na biso ata mpona kosunga mpe kobokola baorphelin na kombo na Yesu napesi bino mbote mpe ciao. Merci. Jésus est Basala kazami na kwa balanti rien. Basala pena amour propre. Nous le rôle métier tombé du ciel. Tombé du ciel on a coutu bon c'est-à-dire Allah la grande maison à la maison mais ça danger. Alex Timo qui a zani tellement. On a présenté était Bruno Lubic. Ah, bon mon propre. Bon mon propre. Le Tobic il est